Salut la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a un ou vraiment Bozali Kolanda. Émission la biso tope vidéo la biso la famille. En tout cas, ceux qui au côté pour la première fois sur notre chaîne, au découvrir biso pour la première fois la famille. En tout cas, s'il vous plaît, na sengyo, au s'abonner, hein, au s'abonner. En tout cas, ils ont un bon côté, abonne-toi et puis cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois ceux qui vraiment côté vidéo et comme là directement balobi o eza chaîne moko ya famille Libota nga kombola nga vraiment na deji yamba chaîne na famille Libota News TV soko za na posa ba news o ede kaka et pas belle vie candidat patron na auto bengi poutuno de l'écriture balobi mama kioma en tout cas kota kaka awa kozanga te okota yo moko ko découvrir balobi ba news nde ezali awa news nde vandi awa okozwa vraiment ba news no ya kitoko ya bien. Ici on n'insulte pas o eza chaîne moko vraiment eza chaîne chrétienne baby kandi mama belve azalaka vraiment tozalaka na ligne na ye vraiment o ya lingi yango tosalaka en tout cas okozala jamais de si awa eza ba bordure te eza soki nini te mais tokenda toujours kana logique. Hein, il y a une logique des choses. Tout chaque loko la place nango vraiment. En tout cas, ce qu'on s'abonne à la chaîne au kozala jamais de si. Balobi vraiment la famille bison stoyebi. Toi un événement moko balobi événement ezaka ka moko ezami balete mi satute événement ezaka ka moko na Bellevue TV tout un événement moko balobi le 29 mars bande kolanga bientôt là tout côté déjà mars donc le 29 en tout cas balobi rien à dire et spectacle ya Musuni mama akoma azo pesa spectacle à Musuni o to bengi na ekozana kata showbuzz balobi spectacle wana vraiment soki ozangi bande kolanga surtout bino ba oboza na Congo bino ba oboza na Congo bande kolanga soko ozangi en tout cas yo moko raté ba biso au moins tozala ezate na makamba Congo ba ambassade kangami yaya balobi batu basombaki babillet partout bakita Congo pour l'événement oyo mais salameli biso ba problème attends que mboka eza malamu te makambe belé ba ambassade kangami makambe belé donc et ça libre kokoso pardon mais bino ba oboza na Congo en tout cas pour se présenter j'espère qu'il va bien tout déjà ezoté kama ba point de vente eza partout tout le monde ba point de vente na biso ya ba bien na biso ba la kisi biso toza na kat na restaurant ya Bellevue na Kasavu ba bina rompo qui point wana balobi en tout cas soko ye wana tunika restaurant Bellevue okomona okozwa ba vente ba bien na yo balobi même pêche mama lor mbongo ah la mano bo ba bien na bino balobi pe lisusu bisika ba vente ne ezali en tout cas eze belé ceux qui pour monique yo zoko kate benga ngai numéro na yango na to affiche ka en tout cas benga to ko indiquer au place nini okosomba billet bo ça l'effort parce que ba billet na biso ezokende na ko sila ko lingate ozanga place osombi billet mais ovandi libanda ovandi na suka ko lingate balobi salle moko ya munene sala ba spectacle ya ha en tout cas faut ezaka Bellevue candidat patron na donc to affrontant au pena malembe to affrontant qui toque comme akasi donc bozala na vraiment bokozala jamais dessus. Voilà la famille en tout cas tous appels na film na peso le kabalobi pote film moko qui toko balobi pote nde makambo ya boko tabo découvrir film na peso ya pote ndenge fomezo kende qui toko makasi tous appels na ma soeur pour la candidate bientôt les aussi la film moko qui toko makasi bande kolanga en tout cas tokota balobi o ndeza Bellevue Bellevue vraiment zo sala musala na kata cinéma na biso soki oboyi en tout cas fozaka mutema mabe poso oza vraiment mutema malamu au boya musala Bellevue to azo sala vraiment musala sans blague sans flatter Bellevue azo sala musala yango moi biso to pona na biso ya bande kolanga parce que toza toujours la branche collée cimentée. Voilà la famille nini auto memeli bina mokona lelo to memeli bino lisolo ya ndeko na biso luzolo babi luzolo mimi to linga ko benga ba kombone tetala kaka ya monpe boye a sepela ta lingara te j'espère que toyebi vraiment ndeko na biso o azana poto comédien na biso azana poto OP asalara ba comédie na vraiment asala on kitoko makasi en tout cas bayambaki une émission moko kuna na poto bayambaki vraiment une émission alors il y a des choses qui s'est passé quand ndenge zala so bayambi une émission ndenge zala ka muto ko répondre par rapport à la question ba poser mais
on sentir que mon te répondre très bien alors qui vraiment bien ma réponse na ye ba question ba tourner pour répondre na ye et qui vraiment bien mais tellement que tout ça toujours quand la ba fan moko boya mutu moko boye ba fan moko baza ba fan moko ya ba impoli ba fan moko baza ba fan moko mal éduqué donc ba fan moko je na habité sur ko benga ba banani bazaka toujours wana ka pona ko luka ko créer kaka ba zizani ko créer ka ba polémique pona na combat belle vie donc combat belle vie so batangi yango te baliaka te. Donc, comme bah vie so batanga on te ba kokate et à moi la mona on est normal parce que ce n'est que normal ce cause actrice il y a solo il faut batanga ko toujours bon de batanga combat belle vie faut pas que toujours ba critiquer yo ba ko critiquer ka poser artiste vous avez lo mo beja katina vous avez la talent moko boy o ezo ko senga ki ba critiquer donc ce n'est que normal faut ka ba le bila combat belle vie alors aloba ki ne makambu ameke ko tel sabatu par rapport à ba question bande ko tourner mais boka réaction ya baba kuka ndenge ba fingi ndeko na biso mobali c'est vraiment malheureux et la première fois te ba finga ye mais oyo ka ye boy asa pe bien na maman na bango baza pe na spectacle ba sala quelques jours alo bien ngopé mais batali yango te tellement kaka na émission azaki na pona koloba moi bien fait ya belle vie oh a continuer toujours koloba yango ya babi bola meleke belé babi ceux qui montent zo ko approcher yo azana yo bien yo pe faut ça il faut quoi approcher bakanga makala moto azola kiso bolingo moto ala kiso mo vrai okopousa na toujours pépé mais moto yo zo mona za na posa bokanga moto azoboya ozaka musika siko bino mona munoko na mne bolobi ke ye alinga okama na batute mama na biso azaka ye moko po azana tina batute boyebote mais ceux qui batu balobi bien ke to kama na batu po batu bazana biso bien bomoni sou mabe aya ya mokili ngo eza compliqué voilà famille to mekana kolanda et puis on se retrouve après ya to lokana maloba ya ndeko la biso ndenga émission les kaki et puis on se retrouve après ngala bino Mike la Duchesse a commis Toyambi Ursule Pechanga parce que Azarana resté dans considération Baninga et ça avait coïncidé à l'époque si la Bissa le père Ayara Poto Ayara Belgique mais Yamba Silate mais tant Ursule Pechanga et Poto mais Yambi Pechanga Bokani photo et puis me commis Toyambi aussi Pechanga Mike la Duchesse m'a commis mais tant m'a commis yo et le mino pe ezana kati ça dit que ozo valider maman Mike la Duchesse alobaki que Boyambi Pechanga pose à la considération na respect na bino ma collègue mais tout le monde à côté Boyamba si la misaluté maman ya ba cook pourquoi bon déjà na biso lo mo biso ba artiste autoza na Belgique oui toi na mo solidarité na biso mo à chaque façon mutaye dernièrement o ya suka toto ya mbelaki vembalio oui tout le monde ba image donc biso zanso monito ya mibo on est via na kini bon yeba que to sali maramuta po na suka ta ya ba bébé vous libérer c'est biso tout ça na ba forme un peu beaucoup tout ça na solidarité moko ya osakanate donc on reçoit tout le monde qui veut bien tout yambaye Marlène to ça la programme na bingo na anene biso to organiser le moto yambao ceux qui usano na posati non, c'est pas comme ça. Poste à Duchesse, n'a pas intentionné ni moi la main n'a pas commis la cangoté, mais nous on est là pour tout le monde, mais tout bien à rappeler, surtout mon yo commis tout bien, mais les lots vraiment mingi n'a biso tout tika. Parce que par contre yo yep au colo kabiso zo mon elle ranga sur na commis qui na sur téléphone même sur na bengi tanti lindo. Na bengi va sam chapeler l'artiste na bengi ba la main n'a pas que do balan ba bob. Zo non. Tolinga pesa la bon mais bando babiso belé o mama boye a to ki kana na poto to mo na pas entraîner na Paris de Bruxelles a bengine ba tout biso pe to le ko na biso to biso ne to ma ba kolomboka parce que muta ko ça a été muta ya na visa na muta vanda awa c'est très différent parce que ba to ba on a veut to kokani mais to kokani non pas du tout. Non, le ballon en guise de cause parce que les autres monde ils visaient comme Israël là. Parce que bateau bazoya na ba visa beti 5 6 tout bazo mona le ba to za ndenge mo facture ya na kombo na. Et ça ba 15 ans à poto déjà. Vous dites mon abe biso to za déjà ça to za on est vécu to do to kona a to bota ma to za do temps bazoya ils ont toujours important le benga ta abala maindeni ato lingala o batla ya mbaote atamba komi bale malelo to kuma o déplorer même surtout mon arabe ndo msubaye mais un peu ba ben na razama kana kuma. Mais comme un jour un tel, non, on va s'organiser. Donc il y a un restaurant. Donc, je me souviens une dernière fois que tout ça qu'on a bien vu. Donc il y a un restaurant où il y a dîner à volonté. C'est un ami ce soir pour aller caper trop dans l'émission. Tu viens, il y a un coup tu n'as pas tout.
to lié to meli to kaboli vuma donc to partager na bon moment parce que na ko sauter to kinala la Kinshasa na matanga avec Janifai. Je dis merci à Belleville na Léa Ndaya. Léa Yamba Bichou 2 jours d'affilée. Oui, là j'ai vu des vidéos. Ça t'a 100 francs. Ah bon? Oui. Mais peut ça me monter? À 100 francs. Le lendemain, le jour à matin, à l'enterrement, Belleville a tiqué Bichou à manger et à boire artiste tout au dans le restaurant na Mutabi Sambo Ngazati. Ok. Tu vois, c'est des signes d'amour. Bichou nous tous à tout tu as des familles. Bichou sont tous ensemble, tous à Bandeko. Mais Marlène, on donne ce qu'on a. Si on a mon considération, moi récemment aussi, je te rends la sincère. Mais tous un problème, là, mon tout est tous à je comprends bien, tous un problème, mon côté là, si la bisalou. Écoute, on en est tout. Voilà, moi, tu m'as dit, meilleur Dieu tout le temps. On n'a jamais de problème. On a pompé dans mon tout est ni qui que ce soit. Mais on a avec la duchesse, on a problème. On a franchement, là, on a été réticent, c'est comme il trouve la monde Nabiso. Chacun de nous a choisi son camp, chacun de nous a commandé na Batuna. Mais jusque-là, nous, on est pour tout le monde. Nous avons si la to, alors, on est ni ngala collègue na bango. Tout ça, tout manina bon musala, tout ça na bon la pluie de bon temps en même temps. Après le na kuma fanatique na bon tout na nini. Ba te sanga royal, tu vas ça là. Yo amis mi collègue si la mais belle vue te belle vie. Attends avec la taza collègue. Mais bien non, j'ai pas dit ça pour minimiser belle vue parce qu'on dit que bandi na bango, on a bandi ici les si mais que so apporter mais non, allez là après. Mais aujourd'hui tu le bani. Et après, mais avec les Silla et les Irsil, dans le Silla, Irsil, Léa. Autant que nous avons miracle, on a vécu. Et c'est à Kinshasa. Si on a besoin de souvenir, nous avons écouté un tournage vite fait, na ninga kin. Mais qu'au Kalama, tu es au Kalama, tu n'as pas tout. Si on se fait on se faisait le commis pièce Moroboé. Nous avons mettre en scène, nous avons besoin au sur le théâtre était mal. Supposons qu'aujourd'hui il est arrivé d'écrire un texte, il y a théâtre, et puis nous avons besoin à moi Simoko à jouer rôle wana penda, ça dit makasi et collé pende simba. Mais tu aussi là na Belleville pour nana. Voilà, nous meta. Tenga tu ni meta, ta meta pinga je te salue na tu ni meta ta. So ba chilinga bombi ba aussi là na Belleville. Bon, mi balé na jouer na bango père. Mais mi ba capacité na bango sauf que scénario on a otala pe selon l'histoire. Parce que na pe na tchaba tu na scène, mais mi gesso to na posa ba rôle mo boy ba tu mo couple mo ba bunda na nzela ba nini ba zo pour mi ba capacité na bango sauf que scénario on a otala pe selon l'histoire. Parce que na pe na tchaba tu na scène, mais mi gesso to na posa ba rôle mo boy ba tu mo couple mo ba bunda na nzela ba nini ba zo potana wana na uzasila. Surtout on a besoin côté vraiment mélancolique côté seulement aller la kamakasi on en a eu belle c'est une réponse parce que na elle tout ça nous tout même na caractéristique na absolument ce qui te dit OK minute na bubu que vous pesa na ba bolingo belé ils ont mounou mais ce qu'on peut si bubu Marlène na théâtre mais au lito il y a les yeux puis na ninga solo. Voilà la famille, j'espère que tout lundi vraiment bien tout lundi bien mais il faut moi là commentaire il y a baba cook niveau ba signe de collaboration le poso ya na ebité ba fan oyo so baza ba fan ndeni non na mona ba fan ya boiti sokolanda ndeko na biso Luzolo il a bien expliqué on sentit que azan et pas lobby pe makambo pe ya malamu pona ndeko na bango soki mama na bango. Mais au moins quand batu mo boye baza batonda na mutu le boye tonda soki na bablo ni na ebité o baluka kaka elo moi mabe kaka pour ba critiquer kaka ba finga ka mutu bon baza la bien. Et puis ndeko na journaliste Marlène. Pourquoi bolinga toujours bandeko ba bimisa mabe ya baninga? Tant azolo ba bien ba beli pas za collègue ne ozo boya. Non, collègue bien si les a bénéficié. Pourquoi tout ça? Na montaye sima, na montaye asala skala. Et ngolo bani. Ba ko kuta pe batu mususu pe wana na théâtre, on peut ba sala kala pe. Ba ko kuta bon pe ba sangana. To bolinga koloba ke belza za mutakala te mutasike linga koloba nino. Lelo pe mutasika yo wana pas s'imposer na monde à théâtre, à s'imposer makasi. O kuta batakala pe ba télé maté. Na minicho yande Belleville au sa musala
Siko bino ba journée c'est pourquoi bolingaka kozongisa eloko na mutu mpe azoboya na yango abi te aka ndeko na biso aza kaka nani o collègue na ngai. Siko boni bosala ndeni fo bokabola bacollègue ya kala na bacollègue ya sika fo ezala bongo to ndeni bajournaliste boya mabe napesi mpena bato mosusu reso bazolobake bajournaliste nde bazoluka kokabola bato baza mpe na raison eza bajournaliste mpe baza na kati bajournaliste oyo bazoyambaka bacomédien parce que biso toyamba bacomédien te biso tozwaka bamessage oyo bacomédien balobi mpe bajournaliste toye tosala analyse mais oyo mpena bayambaka bacomédien baza mpe parmi bato oyo bazokoya kokabola mpenza bien mais okaka na minoko na bango ngai naza netre ngai na bazaka banetre te lokuta bana baparti pris parce que koyoka Marlène soki olandi émission oyo osentir ke ndeko na biso mobali azokoevite azokoevite kutema azoloba vraiment makambo oyo ye ayebi mais osentir ke moto alinga akotise kaka na be moko boye yaya non tobanga nzambe totika makambo wana totika et puis bakouk yaya bozala poser te agitation boye nini boza agité na réponse na question boza agité na commentaire yaya na commentaire nyonso ezalaka bino basoso pembe bozanga place te bozangaka esika te bozangaka esika te jamais tomona bino mpe eloko eleki mpe jamais bokomante jamais faut ka boya bokomante boloba mabe bocritiquer bosala soki ni yaya en tout cas boa fan abo ben to ba meilleur fan ya ba meilleur fan na buzoba boza ba meilleur fan na buzoba o bozo ko kata ko matisa o ezali actrice na binote ba meilleur fan na buzoba meilleur fan na malonga ako supporter actrice ne bilo kati ko supporter actrice ya kana mbongo nde bosala ki tintsani wana non na ba conseil na ko apporter un plus na musala na pas ba ninga na sala na bango c'est ça. Bino bozo ko apporter nini vraiment ya malonga et pas si là rien du tout so jusqu'à présent vous comprendre rien du tout bo initier na batu bo kaboli na batu bo bebisi musala na ye vraiment c'est malheureux so bino bo kanti te bo sala ka bo boya ko finga ka bo mona bozo ba meilleur fan bo mikosa ata lelo te un jour to comprendre car en réalité makambango en tout cas la famille na kika pour l'hôtel Sabino biso tozaka na événement na biso moko le 29 pour partager vos abonnés.